Mabanga, zoom mabanga. Non, Panzango. Vous tout comme ça, moi, les piments. Vous tout comme ça, moi, les Panzanawa. Toye Bana. Mato sa mo la porte fali baleki. Mato so liga ta famille mo sa leka. Kwani? Kwana nini? Awuti na sala uto sala ba cérémonie. Na kata ya mo ko sa ba cérémonie kwani? Ngana zo sala liba na panza mutuka. Bazobamba Matou Samuel Mabanga. Oui, bazobamba voiture ya Matou Samuel Mabanga parce que Matou est abomi moi na bango. Donc ça c'est la famille. Il y a moi na moisi. Babi Matou ko bimate. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Voilà, mesdames, messieurs, bonjour. Mbote na bino banso boko landa biso partout na mokili mobimba au besoin landa biso nzamba pambo la bino. Vraiment boyebi balobaka la vie n'est qu'une pièce de théâtre où chacun joue son rôle. Une fois au komina suka ya rôle nayo, vous devez quitter la scène. Quand vous quittez la scène, c'est ce qu'on appelle la mort. Alors ce qui mutu akufi, c'est vrai, tout s'arrête. Le lobokomo nanga awa nazali liboso ya clinique Ngalima awa na Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ici kawapi bachaki nzoto ya mowei o moko abandai ko partager même lit na le frère Matou Samuel Oyazalaki icône bien sûr icône ya musique chrétienne. Voyez ce qui s'était passé depuis le 6 novembre 2013 Oyo Mama Kapi et Zaki moi ma kokosona mobali na Matou Samuel mais bayaka ko se réconcilier bazongana na bango et bafandaka kitoko mais comme balobi c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, c'est Dieu qui a jugé bon que Mama Kapi ne soit plus parmi les êtres vivants et Nzambe a zumoli monaye et tout ce qui peut être raconté, tout ce qui peut être dit et zakaka balobela mais Nzambe nde ayebi et skapi Mama Kapi akei na yango na rotika bolanda nyonso ndenge koleka to ko bimisa na mok ba peut okende sika na ye o ba exposer pour na kolela ye et puis lobi to procéder dans l'enterrement na ye. Merci na moi chanter ye ou bolanda suite à programme na biso ya obsèque ya Mama Kapi mosi ya Matou Samuel. Merci beaucoup. Voilà, merci, bonjour Pasteur Aza. Bonjour mon frère. En fait, tu as été dans le cadre de pasteur, mais aux appels chantre. Comment on recevait qui est Maman Kapi ou le tout est mort pour la copie Misaï? C'est choquant, c'est touchant parce que la Bible, surtout tant que la relation, Oyo Mosale Nzambe Matou Samuel Azanango. Dans la famille Afrique et à Congo et c'est touchant, c'est vraiment touchant et piqué batebele liwa ya Mama Kapi quoi. Comment on reçoit? Bon, biso en tant que structure ya AMCC, je suis parmi le membre exécutif, c'est-à-dire Tozala qui est déjà bien informé et tant que en tout cas est bouleversé qui biso. Parce que comme on a mosala Nzambe pour une seconde fois, azwa pasi wana en tout cas zala qui vraiment pasi mingi pour na bande konyo autant to yambi message wana voilà. Merci pasteur. En fait dès son vivant Mama Kapi est-ce que ba kay pinda boye est-ce que so une mois temps ko sola pena ye? Personnellement pas tellement. Nazaki penza pembenité en contact na ye mais de loin OK parce que ba information ba news ndenga tozolo baboye. À chaque fois, en tant que musicien aussi, qui na moi d'information c'est une bonne dame. Oyazala qui peut humble na relation na ena batu vraiment eba peut soigner relation na ena batu. Donc c'est une bonne femme quoi. Okay, merci pasteur. Il y a certaines rumeurs qui ont circulé, rumeurs parce que dans la rumeur il peut y avoir aussi des vraies informations. Yes. Que frère Matou aux troisième mois si azole kisa bon habité yo en tant que na corporation nous n'avons fixer opinion par rapport il y a dire wana oh abomisier parce que la deuxième la troisième tous en exercice. Bino bandi musala média kala na osenga na bino boye ba vraiment structurer ba makambo po Congo eza n'importe quel pays té. Au moniteur tozolo bela likambo liwa la mort c'est d'abord un mystère. La mort c'est un mystère que pas n'importe qui peut maîtriser. Yango moni e bouleverse ka mutu nyonso soit comme peut mena liwa
akomaka donc stupéfait yango moni Bible kaka ezo éclairer biso sur la mort. Et Jésus-Christ, notre Seigneur, il est venu sur la terre. Dans Jean chapitre 3, 16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Mais le mot donné pour Dieu, c'est livrer son Fils. Donc Jésus était livré pour notre salut. Alors donc, liwa, ils ont mis ma makambwebele. Liwa, cause à l'évangéliste et à famille mogo. Famille wana, bakufeli menza mazote ya bango nanzila liwa wana. Liwa, cause à la paix, interpellation, il y a mutu nanzambe. Donc makambo belé sur la mort, mais ma spéculation c'est tout à fait normal. En tant que leader d'opinion, Matou Samuel la sala ba chanson au monde entier bazo za l'édifier nango. Tant akutani na bakuto babitumba ya boye, c'est normal batu na ba qu'est-ce qu'il y a. Pourquoi parce que toza batu toza na âme centre ba émotion, n'est-ce pas, centre ba émotion na ba désir. Donc na kati ba désir mususu mutu fois manifester ba spéculation na o ya yebité o za information te a loba n'importe quoi parce que za information te. Mais pour que ozala na ligne, il faut être bien informé pour la na kobima na ba marche te, voilà. Donc c'est que les gens doivent retenir que Maman Kapi Akoufi c'est la volonté ensemble. Akoufi premièrement médecin d'abord prouver que na âge na, parce que si je ne me trompe la défunte avait déjà 38 ans. Na âge na so na Nicocité 38 ans a pesé 170 kg. Selon ba médecin balobi c'est trop. Aké na troisième âge ya obésité. Et puis nerf sciatique ils même makila na niveau cerveau pour créer oxygène et ala qui boucher. Ça c'est déjà un atout. Au mutunyo soit tanga a oloba oui, c'est correct. Akoufi liwa mon côté ba poignardé était mais santé du moins kokoso accueilli. Mais selon Dieu, Dieu fixe. Merci beaucoup. Bonjour frère. Bonjour papa Nanga Dimi Weston triple semelle double blanchard. Voilà, merci le frère Mardoché. Awa tozana morgo ya ngalima c'est capté kozwa corps ya Maman Kapi akufaki. Pesa biso mo ndenge ni recevoir ki liwa wana ya Maman Kapi la yokaki yo tant que moto. En tout cas malgré nazalaki musika na voyage mais nalelaki mingi parce que Maman Kapi aza moko ya ba mama oyo abandaki kovanda bien na bato musala na ye koseka seka kaka soki tokutani na ye aza kaka yo Mardoché leki na ngai turo oyo fo pesanga kombo. Donc Kapi azalaki mwana nanga oyo nabandaki kosona ye bien oyo tolingaki mingi na yebite esalaki biso mawana pasi na motema. Nini toko retenir de son vivant ndenge yebakaye un bon témoignage pour naye. Témoignage ya malamu ya epa ya Kapi azalaki mama moko ke soki okutani na ye ata aza na problème okomona kaka azosekisa yo ayambaka bantu bien azalaki mama moko ya motema malamu. Voilà le frère Mardoché aux qui moi tant de ngobi bo sur la clip naie aux qui tant physiquement beaucoup tanaï bo sur la ka nanda kunaye. Alors mais il y a eu certaines spéculations ba rumeurs ont circulé par rapport à mon frère Matou Aibi Aza auteur ya liwa naie parce que ça c'est la deuxième femme oyo ba kabwani et tout quand on a habité yo kolbani wana eza lokuta omoni liwa eza nzela ya bantu nyonso eloko bantu ebele bazo insister eza par rapport ya likambo elekaki obiso nyonso toyebi oyo ya Kapi asilikaki alobaki pe de n'importe quoi na 2013 po na zuwa ya mobali po mwasi moko te akolinga mobali na yeba botole pa mwasi moko boye a cause ya likambo wana omonake ya Kapi alobaki ndenga alobaki wana mais sima pe aye ko démentir yango alobaki eloko esalaki ezalaki kanda ya Kapi akufi brusquement te ya Kapi abelaki sérieusement tindenga ye kokufa boy liwa eza nzela biso nyonso soki nzamba asali ke tana ye koki ya Kapi akei eza likambo papa Matute. Je
Voilà, en fait, c'est très mon boulot parce que famille à moi si balobi bakopanza voiture il y a Matou Samuel donc on t'a évité comment et Rosuka donc voilà quoi les beaux hommes on a vraiment c'est très donc ma famille à moi si on dit ma banga bakobamba Matou Samuel babi bazobamba Matou Samuel mabanga babi bazobamba voiture ya Matou Samuel mabanga parce que Matou mutu abomi moi na bango donc ça c'est la famille ya moi na moi si babi Matou akobima te.
C'est vrai, c'est un grand plaisir. Tout le monde partager Mawana, Ndeko Nayo, Leki Nayo, Frère Nayo, Matou Samuel, ou perdre moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à la leçon ou à mystère ou tout le monde capi à l'ali? C'est ce qu'on doit encore se rappeler, hein, c'est la parole de Dieu. Mais il faut comprendre que nous mourrons. Nous naissons, nous mourrons. Et c'est la parole de Dieu, le principe de la parole de Dieu. Et que les gens comprennent. Quand on est serviteur de Dieu, on n'est pas interdit de mourir. Là, il faut le comprendre. Donc, préparez votre temps pour aller au ciel. C'est pourquoi les boules chantent Jérusalem mboka ya sika etongami pona babulami kolela te o pasi te o minyoko te o ya ngana za kobanga liwa te me nalingi bato bamibongisa me naboyi kokufa elenge ngana boyi nakufa nange elenge te ata soki eza pembe tika nalia lipamboli ya bomoi na Yesu bongo na suka nake na bomoi na seko
Merci papa. Naïbi que vous ne voulez pas parler de ça, mais excusez-moi pour la parenthèse par rapport à Yaliwa, il y a moi si Yandekonayo, il y a eu trop de spéculations par rapport à ça. Vous avez un petit conseil à Yorpé Samoa na Makamouan? Il est difficile d'interdire aux gens de polémiquer. Il est vraiment difficile de le faire. Mais ce que les gens doivent savoir, chaque fois qu'il y aura un mort, chacun interprétera la chose de sa façon. Mais n'oubliez jamais, on peut vous accuser de n'importe quoi, mais qu'on ne vous trouve pas dans les faits auxquels vous êtes accusé. Mais la grâce du Seigneur est encore là. C'est pourquoi je disais, polémiquez-nous sur Bouloba. Mais comment ça n'a été que Bouloba a occueilli à Jérusalem? Pour écouter na likambo na teo. Message particulier au Koro Lobakana, surtout diaspora, surtout Pena Bandeko Bazar Olandabiso, un message mot réconfortant. J'aimerais insister sur la foi chrétienne. En tout cas, là, j'insiste. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore la foi d'antan? La foi de cette époque-là, est-ce qu'on la trouve encore? Parce que les gens ont fait beaucoup de mélanges par rapport à la foi. Aujourd'hui, la religion n'est plus ce qu'on croyait dans le temps. Alors il faut faire très attention. Surtout bino bozana mboka wana, mboka papaya. Bozotambusa bomo ina bino kolandisa ndenge bolingi kotambola. Mais soko tambusi bomo ina yo kolandisa ndenge Bible ezali kosenga ozamtu na kimia. Nalobi naza ko insister. Bato nyonso te bakoma ba prédicateur, bato nyonso ata bino moko. Bato nyonso te bakoma ba yembi na Nzambe. Surtout ba prophète baleki o. Ba luti. Na naib sabino Nzambe soka siliki abomaka pe. Merci papa. Nzambe papa. Qu'il vous rende. Voilà, merci. Mbote Nderonangai. Oui, Mbote, ndeko journaliste. Est-ce que vous se présenter Baimboka Barolandayo? On se présenter. Oui, nako se présenter ngai na bengami pasteur Israël Kalala. Naza moko kati na basai na Nzambe. Donc présentation na ngande yango wana na koloba. D'accord pasteur Toye awa ko tomonyo na ma oye beti nderonayo moyembi pe Matu Samuel. Nebite d'abord impressionné nous allons ndenu yamba kisango wana. Sango yo tana yambaki yango na yambaki en vraiment tukana mawa makasi na motema pendant ba moment maman nanga kapi azaki malade tozaki mana contact n'évangéliste Matu Samuel à chaque fois évangéliste Matu azandeko mato mesani mingi vraiment to mesani ponga pe nazana kata musala ya koyembela Nzambe à part musala pasteur naza pe artiste lokola ye toza baleki toza simana ba on peut toza koya vraiment na moi moment on ko la permettre kinga na toza na relation vraiment toza na relation ya makasi des fois na ndaku na koleka na ndaku tokuta na ndaku pendant que maman zai maladie ngai intention na nga za tango no sokobondela Nzambe Nzambe vikisa maman tona besoin bomo inaye vraiment souci za Dieu a agi autrement mais Nzamba sai na ndenge na ye Babylone propose mais Dieu dispose Nzamba za na ndenge na ye oya sai la makambu na ye Bible zo ba na nyonso komi toyeba toujours ko rendre gloire et pas en colo parce que son autant na Bible en Ecclésiaste 8 verset 8 babsinga babi l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir les retenir et il n'a aucune puissance. Ce que Rolanda au petit versant c'est pour casser toutes les rumeurs sur Matu donc et sa volonté ensemble. Oui, la mort c'est la volonté de Dieu. Nzambe ndaza maître ya pema yenda ko permettre peme zala comme peut ko permettre peme longwa vi ba prière so to ko sala ba prière mais mutako suki sa ezaye moko nkolo son kola linga ke mama bika mama koka ko bika po tolela ki na Nzambe po na ye même ba hôpital vraiment papa Matu Samuel a dépensé mingi tanyo sota na ko benga to ki hôpital na mama to ko hôpital na mama ezaye loko moko plus donc Papa Matu abunda ki mingi asala yino sopo a sauver bomo ya maman mais lokola Nzambe nde liloba sukeze pa na ye Nzamba zui maman. Merci pasteur. Que Dieu vous bénisse. Merci papa journaliste. Apambola pebino musala malambo ko ba toujours l'excellence na Yesu. ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television, le leader en actualité. Actualité locale et internationale.
ABC One Television. ABC One Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle.